Abdullah Finga héritier ba tout ba epi Abdullah Finga ferré Abdullah Finga Kofi si le là continue au Finga Kofi à quel plus loin il y a au Finga même là Didi Stone a ébé Abdul te boyo quand Didi Stone a ébé Abdullah Tali Range Rover au bon monde ba beta masura na mamsusu au bon monde ba sali ba vidéo et tout les a $50,000 mais au ya faire rigola na zoga information vraie boye bi na kosa raté et ça ya ça $50,000 ça $50,000 voilà ça la bon point na ça la bon pour to sunga bato batala ka biso batika ba débat ya balabala au montant na lo ba disque d'or internet et ça peut masolo ya Range Rover internet donc non c'est sur internet et sur ka ya faire examen en internet te Mambo faire à Salina Mokili Abdullah Salaonanti voilà faire à Betina Wenge 4x4 ya kala dans l'ensemble Abdul yo e bageti ngana e bageti et puis ba mise belé ba ochama kelele lelo o ba ochama kelele presque bango nyoso longola nan héritier longola nan baba inos bi wana ba mise ba la ba polémique na batuté dolo baba mise o ba tinda ka batu ba Abdul ba fingi la bango batu parce que Abdul so do fingi za yete mise mo bo nim to tinda o mon ngana mona ba ombo Tachina na boka sana, tachina boka sa fera leka, Didi Abdullah leka, tota suina ni ba Hollanda. Tout le monde a est-ce que tu as eu un sigle plat succès dans tout le sigle plat succès. Fait na Abdul Bande monté sigle plat Evre Bande monté. Récit à une plutôt facile à Mutuka. Kasi po ba mona faire rigolo autant na Range Rover, ba koster le peu makamono ba sommer le peu moi na boy Range Rover atayo. Si on singa bon ba le facile. Si le lo et ça va devoir na ça te sati. Soro longoli kofelo mide olongoli inosbi olongoli weranson olongoli héritier watanabe les restes ba misenyos to batikali ana mtaleki Didi Stone na la rasati olongoli na ferigola mtaleki Didi Stone na la rasati mais tout kala omuna musicien moko mwana na ye sa polémique mwana na ye ali kana tapis rouge et surtout ba musicien presque sans exception aucune ba riva yango parce que héritier watana bazala pe wana azala na festival international ya quand tout le monde s'est invité na ba David Monso otala yango te ko tchana minito la dices na da bana 6 mo bana 6 mo ta nada sana makamoli la dices ya vana na poto mena da voyage à Bangola ba pays d'Afrique et tout partout à la kina beta ba show ba tutu ba yebi yango en ampleur ko lekae mon atier botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo. Et voilà, vous suivez partout dans le monde entier votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV, Otolobaka Viteso Wapi, avec votre humble serviteur, héritier Ibula Mouyaka Nabango Nyosone na Lobakabo, solo na musique et bandi, avec héritier Ibula Mouyaka, ou à déranger Rabatou, à Kotisa Batebele Madoussou, Otozoloba Mikolo Bayou, Messi Bavida, Kala, quant à moi, héritier Ibula, j'ai dit merci beaucoup à Mokonzamboka, le tout-puissant champion Adol depuis La Rochelle. Pourquoi pas groupe FG Fan Soutien Monde composé par Shérif Kachiko, l'image de la terre, Jean-Paul Bindamastaki, toujours plus beau, Mami Ekenge Senga la Césarine la Gauloise, pourquoi pas Niage Merlin Foursika Bessa, Alain Manzenza Gizimo, Semwamba, donc Guy Denise en collaboration avec héritier Iboula Babi, FG Fan Soutien Monde, opération Silissa Billet à Casino de Paris et Kosala, qui te connaît. Merci beaucoup à l'équipe présidentielle Mobimba, Mara Fanta Fofana, Bibi chez Oumou, il y a Cédric et Mathieu la posa comme on a eu Wapi, donc Bibi chez Oumou, coach Emmanuel Kalonji, pourquoi pas tous ces bombali sur les motivateurs. Lui, il s'appelle Adrisha Motomètre Bebazi Beba, Azana Mbongo, Ana Makofinae, Aïba Koliana Bato, Moninga Ali Baba Song, pourquoi pas à Papa Philo mon pépé, bon consommer chanson mon pépé, Eza mon pépé, Papa Philo, pourquoi pas Jugement. Mayo Jeune, notre artiste, Mayo Jeune, Jugement, tout cas, qui n'a pas plateforme, pour l'endroit que ça la kitoko na eleni. Quant à moi, héritier Iboula, aujourd'hui, par rapport, il y a actualité musicale, na bo solo na musique, aujourd'hui encore, tu vois, Yambela Bino, Prince, il y a Bakali, Bakali, il y a Prince, que je le dis directement. Bonjour, Prince Bakali. Ouata héritier, bonjour, bonjour, nos fidèles internautes, nous sommes tous à la biso, parce que
j'ai l'impression bah benga moi trop par rapport à l'émission Autosala Inayo bah tu vas apprécier en bien en tout cas par rapport à l'émission bah invité au bah journaliste j'allais dire bah yambarayo bah tu comprendre que Dieu na yo na héritier et ça Dieu moi ya bien bon ça la émission moko objective puis responsable bah analyse moi ou ça normal bah critique puis ou ça normal besoin insulter té en tout cas nga pena si on a bien biso to incitaté biso to zana pour que to meka un peu éclaircir opinion pour na ba mambo ça qui va éviter pour na ba lokuta mususu ba tumsu ba ya na on ba TV rôle na biso ya ko informer puis ya ko éduquer puis ko former ba to batala ka biso voilà raison pour laquelle nous sommes très fiers il y a les émission pour que to meka un peu ko expliciter certaines zones d'ombre merci voilà pour na expliciter certaines zones d'ombre ndenge prince abakala lo ba to za bel et bien na kasa ndako na sir musa ozoti na samakolo azani vraiment makolongulo on a parlé na ye on a parlé à prince bakali acteur Rigen son père homme vrai Luda Christofila l'aspect des États-Unis Lucas Chiquito le patron silencieux il y a rien à la chocoline la douce pourquoi pas Joe fils papa sur Nzongo yamen moté Marit la cadette Nzongo yamen prince bakali bonne santé. Ouais, santé très bien, santé très bien jusque là. Mode matanga mais au moins etikala na mutema mais toujours ça toujours boulot parce que après la mort bisoba auto tikala la vie en continu mais pas ceci la raté parce que on a perdu kiwana toute la famille Bakali et ça être cher pour la vie na biso donc tokobo ça n'a été souvenir nae etikali inébranlable donc à longue échéance totikala la mémoire wana ya ko père de papa voilà est très cher pour na biso mais dis-moi musala ezo évolué très bien na clebois.com ngapi nazo baisser ma côté nazo travailler pour que biso to tikali to un peu ko même lipa même quoi nga pour permettre ramener ça la bien. Il y a pas mal de choses à côté que la pifo pour naza Bakali naza mwana nae naza représentation de la famille Bakali sur le plan médiatique il y a pas mal de choses pratique la pifo donc ça va bénédiction quoi biso au moni biso do sala ba image ba parents na biso ko parents na ki tanga ki ala d'abord très fier de son vivant il y a ko mona mwana na ninga bana ko évoluer mona mwana ni ala na secteur au ya média et tout donc voilà pifo en tout cas on est ça voilà ko blaguer voilà pour blaguer tout donc tout le monde qui chasse ça koningana ba comédie bango na bango mbutu côté prince Bakali étant que analyste musical ningo tala mamba culture mboka photo sangisanyo so ningo tala culture mboka lelo ba dire oh la duchesse aloba na télévision et déranger un peu bande konaye par rapport ndeko tali qui a un souci ya ba master na ele bazo ko kufa trop ba mama bazo ko kufa ba jeune fille ba ko kufa atala lobi ke maman moko ya 23 et il y a 45 ans a bimana mona 23 ans alobeli mama ba pede maramutel mebele oyo la duchesse aloba et puis la duchesse yemo ko senga sous pardon na ebité prince Bakali fiston ça ya tomboti pourquoi saigner pardon kalunga aloba ke na ba porte bande ko nyoso ke ne ko senga ba pardon na ebité ba impression na yo par rapport à ma solo wana ils ont été homme de la culture. Non, premièrement au moni batunios tout déjà au bazar majoritaire bazar contre la diocèse et ça ba propos mo ya bien té ça n'est biso tolo ba non au mona média ne to la boina presse en ligne biso basna mibali to la bandumba to la na biso excusez pour les termes mais ils a termes oye à utiliser qui biso to salaga toujours répété en haut et ça ba propos mo ya bien té tant que humain et tant que homme responsable aussi également parent à utiliser les termes à gérer kaka à sauter bible ce qui n'a parcours na depuis banana mon dans théâtre à sala oya lobianati et ça pratiquement impossible à sala yango donc ba comédien na ba comédien nyos tout au baza contrer baza ebele ba o baza pourrier et ça ba hôtel asko qui amitié na bango sona katia qui amitié wana réputation na bino nyos peso beba parce que bino bato nyos tout bozo koti la wana boza mamsuba homme marié boza mamsuba ma ba dignité mo ba balinga ke ba balinga peut-être ko bebisa yango te pona bino mais bino sko bo mikoti si peut-être na bozo bana ya oloba ke non la ndela dicese lo bela ke non ba comédien nyos tout ba sala ba bozo ba surtout ya banzonting et tout machin et ça pena honorifique te nga personnellement tant na yoka kango et tant que
défenseur ya culture ya mboka na biso parce que tant que la comédie aza défenseur ya culture comédie eza culture ya mboka tant déjà yo za défenseur oza éducateur ya masse ozoloba ba bêtise ya ndenge wana na télévision batu nyonso to baloba bayoka yango eza bien te même na mwana pe ayoki yango même na famille no bayoki yango ozo utiliser d'abord terme wana ki no balala naka c'est oza mutabusoba voilà c'est oza mutabusoba moi je ne pense pas que artiste comédien lokola ba brifi la merveille ba mbalio sombo ba kalunga et tant d'autres ba oleka na TV ba lo ba betisa bongo na tikala yo kangote peut-être ça se sentait qu'il lésé parce que muto aleki na monde parce que ba lo biso ki ngolo e bisio ki ngando aza malade faut qu'on dimela quand même agoko sapé ah bon nous ne sommes pécheurs OK tu as une stratégie mamdele qui la tout mutu pa ko sa créer likam voilà donc ça doit que créer mon base à créer du base. Effectivement. Effectivement. Et vous la paix. Parce que au moins succès na ye to yebi ba comédie ne mo kendele ba PD nada. Yebi PD nada Mastor a un succès à Boma déjà par rapport au ampleur. Non, il faut dire la vérité. La dit ça là il a succès mais assis là. Voilà tout la vérité. Ngana loba yo na biso la to informé ba plutôt formé ba. Voilà ça polémique. Oui bien na la polémique na loba la vérité ça complexe. Assis là na déjà boyo ko tchana minito la dichesse na da bana succès de mo bana succès de mo ta. Nada sana makama olika la dichesse. Il y a vana na poto mais nada voyage à Bangola ba pays d'Afrique et tout partout à qui na beta ba show ba tutu ba yebi yango en ampleur ko lekaye donc na kati ampleur wana sko aluka ya loba eloko mo bwe po ba ba chaika parce que na kati ya ka wana wana mona loba eloko wana voilà mais ce qu'on a saigné pardon na moni ba comédie msuba boy na bango oloba déjà ba tu dia ba ki ba télécharger be émission na ba nango ko tana ba téléphone ba tu nyonso tout longola na be émission na après o ba notambo na ndaka ba comédien nyonso tout o ba na kin ka kin te partout na RDC mobimbo senga ba pardon parce que obi ba comédien nyonso non na kati ba comédien nyonso na Lubumbashi ba comédien ba salo ba beta pe ba nsonting na ba province toutes les provinces ba comédien ba sali ce que tamo obi ba comédien de au généraliser ba nyonso nga pona nga tuka na la d'accord te yo ka propos wana ya lo député un exemple un député lo ba no biso na assemblée nationale to ala boy tout ça la boy biso na basta mibali non c'est que professionnel et ça la raté et ça l'a raté. Voilà. On est ba entreprise net ba téléphonie cellulaire. On non biso avant to engager ba tout ça la gabo. Non egolo ba maté. Voilà. Voilà, merci beaucoup. On a dit vraiment contribution à Prince Bakale tant que homme de la culture. Nenga zotala na ya culture ya mboka na biso. Ndenge eza vraiment ko kende. En tout cas bandeko ba Rolanda Prince Bakali, ba Rolanda yo to monaki mwana Koffi Olomide na festival, ezaki festival de soirée. Oh, il y a le Festival international de Cannes. De Cannes, ok. On est Rwanda depuis que la musique a été musique, et surtout la musique congolaise, jamais tout cas là au monde, musicien moko, moi nanaye sa polémique, moi nanaye aller kana tapis rouge. Et surtout les musiciens presque sans exception aucune bariva yango parce que héritier watana bazala piwana azala na festival international ya quand tout le monde s'est invité na David Monso otala yango te héritier azala invité te baba bitara tout problème te to lo belaka bato ba muna yango ba beta tout na tapis rouge wana parce que Didi Stone est ça qui azala qui honoré et puis invité keba. Ok, c'est ça. Didi Stone, Didi Stone, masse star américaine, Obino tout Bourivaka. Comment Didi Stone, Oba tout Barivaka. Rihanna, on s'en va. Imaginez ce qu'on niveau Rihanna déjà. À sa méga star. Rihanna. Tobeta masolo te no mise mo bozo ba mise na kin amemi ba on va tobeta concert communautaire et tout est tobeta masolo sko ya Rihanna mise zo memi ba mise boye ba te basa o ba fashion no mikolo biso to lembi avion to za na Côte d'Ivoire to ke Canada to ke États-Unis to ke boy ba concert communautaire wana te bi ba to so la vérité et ça insulte to meka un peu expliquer ka ba comprendre vérité au moni ba tunet ba ya Willy Musheni Koda Mboka ata la biso ça na katakin mutuneti James Kabenge la venu des immeubles, l'homme des immeubles, James Kabenge la hôtel Abisso. Moutouneti Kenny Mumba Arme, leur première moutuna vie,
alongolanga makolo keni mbumba armelo azala na Bordeaux très dynamique asomelanga moto ne uta Bordeaux tiango na masu yeti gisasa keni mbumba armelo batuneti ba Isaac Parker avec sa fondation Isaac Parker batuneti ba Yaouli pensionné les bailleurs de fonds et puis mokonza la Rochelle chef coutumier champion adol comme moi na zongo pa na chef coutumier champion adol batuneti ba président Caps Kapangala les champions motema mabita Gisombi batuneti ba junior yombo ya Gisèle Sina ba notre congolais français américain triple nationalité et ça va fierté et ça honneur au biso toi nango besoin baté belé à l'époque ba là mal compris toi ba moni Koffi Olomide a orienté moi naye na domaine wana ki manekina oh non ba bana ba ministre ba otanga yo mais maman non tala lelo ba to ba mo pesa réseau tala lelo voilà tala lelo oyo entre temps Didi azotanga entre temps a osala et ça honneur lelo yo soko longoli Koffi Olomide olongoli Inosbi olongoli Weranson olongoli Héritier Watanabe les restes ba misenios to batikali ana mtaleki Didiston na la rasati olongoli na Ferregola mutaleki Didiston na la rasati ya solo wana olobelo sko vérité donc olongoli Koffi Olomide olongoli Héritier Watanabe olongoli Inosbi olongoli Ferregola olongoli Weranson les restes nyonso batikali mutaleki Didiston na la rasati parce bakalelo ba vérité na lo ba vérité parce que mutaza invité à festival international ya Cannes et puis pour ton information et Suki Wanate voilà et Suki Wanate Lewis Hamilton voilà et bien Lewis Hamilton azal lokola taza Michael Jackson ya automobile à course et ba course wa mituka ba moto ba sala wana sko Michael Jackson na bango Lewis Hamilton comme on est Lewis Hamilton na page Instagram na ye azana plus de 25 millions d'abonnés. Ah bon? 25 millions. Ah, non, 20 millions. 25 millions d'abonnés. Voilà. On comprend? Lewis Hamilton a invité tant Monica Didiston à l'équipe à un festival international ya Cannes wana a Monica non comment moi na moké boisana en plein makasi yepa luki à découvrir a invité et puis à Suki wana te a posté na page na il y a 25 millions d'abonnés sur Instagram a posté oh là ba misenyo tout le monde ba tia munoko na bala na ba 1 million d'abonnés bala ba 500 000 abonnés na ba YouTube na bango mais wana ce que to sur la masolo ya 25 millions d'abonnés a posté moi na ya Koffi Koffi obino bo saga na komo na ye mwana na ye ba posté na muto aza na 25 millions d'abonnés et puis aza Michael Jackson mona ti Koffi à la numéro 1 musique à Congo. Est-ce que imaginez Koffi a posté yo a posté nga et puis combien de personnes ba otala yo déjà logo la faire ego la posté yo nanga et ça logo la Héritier Watanabe na Inosbi a posté yo nanga voilà combien de personnes ba otalo déjà ngana ma sur ma page Instagram to na ba 2000 abonnés mais bango ba la dia ba 1 million ba 2 millions on comprend moi différence c'est ça ils appellent ce qu'on est mon leader wana ya il y a ba course automobile wana a posté Lewis Hamilton ba betango kombo wana ba yeba ba to baza branché ba yebi mambo no sola Lewis Hamilton azala bon moto ayebani de Michael Jackson ya mama ba course il y a ba moto ba voiture ayebani fort a posté Didiston et puis a invité amona ye kaka parce que moi invitation à la nan ba mbongo ezaki ba conseil ba no beta na ba personne ba beta ba no beta na ba pays msou tout machin et quand tu as 150 000 il y a des musiciens qui ont makelele. Quand invitation, on va bénir on a pas se déplacer. Et bien bon de distance. Et ça on les production, on va miser mingi bacha makelele. Et puis que Prince Bakali na benga prophète. Tolobano mama ba disque d'or, toloba ki disque d'or internet et aux alaté. Ezalani, au mona rani na. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au moni na sépélation na lo ba vérité, ba to bazo apprécier vérité wana. Ya wana moni na hésita kate. Na sa l'émission na yo. Pour na bi o ala na ba question moko bien recadré. Aux ala une intelligence mo boya sa l'émission et permettant na lo ba vérité paye bien. Merci. Tant que vous avez brusquement ndenge ya parler na suis même pas temps relate basket. Parler gars to bet émission. Voilà. On comprend et ça va vérité au biso to linga lobela. Ba to bacha makelele ah on no disque d'or bon même son actualité calamité disque d'or au monde yango. Ngana yena lobi na bango tant que journaliste, chroniqueur et musique que un bon journaliste
il faut ça l'investigation. Voilà. Avant olobe la likambu moko bo, il faut ça la précision na yango. Yo ça la précision te ba ko sayo pour créer base na actualité. Au l'équipe lobeli yango. Non. Il y a des vrais, il y a des faux. Récit est plutôt facile à Mutuka. Kasi po ba mona ife rigolo otambola na Range Rover, ba ko sel pe o makamono ba somel pe moi na bo Range Rover atayo. Si senga bomba le facile. Ti lelo et ça va devoir na pesa te sati. Bon yo sala bon point. Na sala bon poto sunga bato batala ga biso batika ba débat ya balabala. Au montant na lo ba disque d'or internet. Et ça pe ma solo ya Range Rover internet. Donc non c'est sur internet. Et sur ka ya faire examen en internet te. Yo mona da ko fe so kenda ko ya ko fe lo mide lo pa mo espace à la sauter parce que mi tout keton da plein. OK. Yango neto ala nango besoin. Kofi ana mi tout ka ba $250,000, ba $300,000 et ça. Ba $80,000 et ça li. OK. Ba Range Rover bo mona ba obeta masolo na mamsusu o bo mona ba sali ba vidéo et tout et ça ba $50,000. Mais o ya faire rigola na zoka information vraie. Bo ebiga na kosarate. OK. Et ça ya $150,000. $150,000. Voilà, et ça ya $150,000. Lelo yo Prince Bakali oza amourer ya culture ya mboka. Maintenant ozo mona un DJ mokaza ruya ko insultera ba musicien o ba représenter mboka na biso libanda et au salon ndeli. DJ ngo olotanga da ba DJ Abdul Buchi obi les mineurs. Te Abdul wapi. Oh yo ba mema na monde ndule. Oh Yoruba mtamema e boyo ba lisola na te seul mo ba masola DJ Abdul bien benga Yoruba tuna e Yoruba mtape sa essence ya vie wana batu nyos excusez wana batu nyos tu ba ebi yango de pono ye ba Abdul pono yo ka beta na ba ville wana o azala na ba musicien c'est Yoruba ebi Yoruba ando za na ba musicien à l'époque parce que azala en face soldat à l'époque ba Kadogo et tout on comprend tanga tiki boulot wana azongeli tiki passion na ezalaki ndule et puis ando rêver kozala ba Koffi Olomide. OK. Bato ba ebi histoire ba ebi mambo na oloba. Skotanga mo kangama na ba musicien DJ Abdul ando sala théâtre. Ba na bete losko vrai li solo. Voilà bete li solo. Oza journaliste. Ba linga solo na Adrisha motomaître. Beba zibeba. Made in London. Voilà. Tunaye appelle son numéro ya Vinga Dios. Oh. Nazana batunet ba ya Jamal Mukuna papa confort made in London papa social mutalongola nga complexe makamebele ya Jamal Mukuna bientôt to ningisa mokili. OK. Batunet ba mama Emily Nzemba ya tous pepele ya Mbetolo made in London. Ba ya Gauthier Mascot l'homme des grands événements leader ya Londres. James Kabengela zana kisasa awa l'homme des deux immeubles avenue Moko. Voilà. Batunet ba Junior Yombo ya Giselle Zinda ba yebi na kosa kate. On comprend? Voilà. Abdul en sala théâtre ala imuke mon biso to banzoto mike me ya ba niveau na te ya ba biso za banzoto na biso net ba Rwanda comprendre parce qu'à l'époque wana en sala théâtre petit mo bala moi dimi ando interpréter net maloba ya ba wara et tout ye wana Abdul voilà tant moni Yoruba déjà on ba Koffi bo na bala ida moi complexe na e aluki a koti na rawana tant a koti siye nde mona luki moi discothèque et tout me quand peu ko beta musique mingi sala kaka à ce niveau au finga Koffi Abdul le loi finga ba ministère presque belé Abdul a finga ba héritier ba tout ba epi Abdul a finga ferré Abdul a finga Koffi si le loi continue au finga Koffi à quel plus loin au finga même na Didiston Didiston a ebi Abdul te boyo quand Didiston a ebi Abdul aye ba ngati aye ba ye ponga batala ngana monde na beta be miso ba vie de ngana loba te ya loba bato nde bana droit peut-être to supposer na bité na ko koma na niveau wana ya ofinga ba musicien eza biso mais to finga raté. OK. Bato nyos to ba ebi Abdul anda ko misa Koffi awa mais brusquement to mon Abdul o mo finga Koffi voilà atabino moko bon omoni ezana ma mususu bo me ka un peu hôtel en ordre plein de gravité peut-être azana mo problème mo sérieux. Problème c'est galère aux anga bona galère aux anga na benga Koffi so si Koffi to benga ya ta travers nga benga héritier na ba inosbi tamuta finga net na inosbi est-ce que inosbi à niveau na ye ba ebi atana Zimbabwe pamba bien ta sala ke inosbi ba elongwe entreprise on a téléphonie cellulaire comment yazala nani nango azana structure na yemo bo label nemo ba bimsa ba ministère tandis que ba mo sakana na bino fidèles internet parce que mutu ya lokuta bo epé bozo prêter attention na bino po boyo kai et ça la raté et ça passe trop passé mais pour nangezo salanga pasté na zo sekande comment mta lokuta bo epé bino bozo yambaye
bino ba journaliste bo lingela pe amuta bongo bul te bo yambaka epena te po ba valeur na biso ya mboka azo sambisa bango bino bozo kepe bo tie micro bo yamba. Est-ce que mutu le roi DJ Abdoul Aro la moins sin artiste mo net artiste ni ki abia wela moins na feri. Ah papa ata basala ka ba je yango nana ata kilokuta mususu au moins kilokuta mususu batu mususu bana na besoin yo kangote na niveau ya feri na boto tiana nka kie au moins ngana mwana baombo. OK. Tachina na boka sana to china boka sa fera leka DJ Abdoul leka to ta suina ni ba Holanda to mona ba est-ce que ta yo mo sigle place succès na to chan sigle place succès fera na Abdoul bande monte sigle place Evre bande monte ba ça ben comparable les autres locaux là ozo comparer jeune talent mo boye o ya ba primis ba bralima ba organiser ba concours na bango ozo comparer na Kofi. Voilà. Na pèse exemple la Kofi pour ça numéro 1. Ou comparer jeune talent à Kofi. Et ça incomparable. Voilà. Parce que jeune talent wana et ça Abdoul Kofi ce que ça n'est ferré. Voilà. Ce que vous comparez bango et ça pratiquement inconcevable. Mambo faire à Salina Mokili. Abdoul a sala on anti. Voilà. Faire à Betina wenge 4x4 et à Kala dans l'ensemble. Voilà. Abdoul yo ye bagete ngana ye bagete et puis ba mise belé ba chama kelele lelo lelo o ba chama kelele presque bango nyoso longola nan berité longola nan ba inos bi wana ba mise ba la ba polémique na batuté dolo ba mise o ba tinda ka batu ba Abdoul ba fingela bango batu parce que Abdoul so do fingela yete mise mo bo nem to tinda prochaine émission na otanga kombo na ye tanga ka lelo na otanga te mais ça la motika wana ba suspense na tika wana ba suspense yo ka dépenser ba kala bi ti lelo ba déranger nga pour la vidéo mutakala ya mida bazo senga nga yango l'accent on s'attelle to chama talelo te point bakala talelo kaka respect moi pour la respect ya bato ba otala biso je ne peux jamais faire ça bon chama na talon pe ka yo déjà talent o ebi na la kisa o ya mo na ce côté c'est là na bombelon comme surprise prochaine émission to sala na yo lelo to vendredi la semaine prochaine déjà début à semaine to sala émission na yo na l'accent combo ya mutu otina Abdoul et puis non la so ba vérité ya mambebele na vidéo ya oyo zo lukaso ya mida na so ya nani wana de to fula so ba to ba silate omoni lelo oyo Abdoul soza audacité ya kotanga kombo ya faire pour na finga ye eza code ba tinda po yemo bo na ki yemo bo kokate papa ta yo mona ki yemo bo kokate omona ite yo bo parler no a publier parler Abdoul wana olala parler na ye o yo bo nta publier tiam papa omoni batum susu ba tinda bango bo comprendre ki ba tinda e na ki yemo bo kokate voilà na ki yemo ko pena boye akokokate voilà en tout cas merci beaucoup bandeko to balandaka bo solo na musique ndena lobaka na bino c'est ça les œuvres de Prince Bakale aza oloba a promettre bino ba bonne nyonso ya Congo température bato balingaka bo solo na musique to rozwa mutu oyo atindaka DJ Abdoul Finga Fieri. Tu reçois vidéo en live, il y a mis dans la Taylor. Tu reçois un autre en live. Parce que imaginez mutu ya boye déjà là la place a bien été, binomo bomona ba vidéo za publié. Azo Finga Fieri, azo Finga Kofi, azo Finga na mwana Kofi. Voilà. Au monde qui là mo eza na Lor Matona. Ya za métis. OK. Aza pembe yo mo monit Lor Matona. O kangi komona bien. Boluka été. Oh. Aza métis. Aza métis. OK. Aza métis. Olobi? Olobi? Olinga métis. Non, baza batufna linga bango trop. Linga batamwindo na pembe. Mais Bible a recommandé aimez-vous, aimons-nous les uns les autres. OK. Et ça voilà. Et ça là tu nini faire rigolo na dynastie, tomo chité na biso abaxi sous batu, tomoni vidéo bimi awa faire rigolo na studio na J3. Jules César. Et l'on en a zela yangwana. Au moins J3 a parmi les meilleurs chanteurs, les bons chanteurs baimba bien. Aimba bien, abina bien. Prévané à l'écran d'orchestre où ils a pondéré. À l'écran où ils ont maison mère, à Yosouk, c'est la quartier latin international. Ils ont place sur la formation makase salaka. Donc tant on a déjà dynastie wana aza initiateur, il y a œuvre, il y a idée, il y a initiative na yewana. Il faut qu'akaba J3 na bazala. Et là on en ose la yangwana. Parce que quand on a moni J3 motemekiti. On moni faire lelo oyoyo. Initiative offert à Zui et tikala ozalati.
Tout le monde dans la génération ba vie ba Kofi ba Wera ba Jibe tout. Mais faire ça parmi ba jeune ou génération nous tout o ya kilelo. Azo initiative ya bongo. Et ça l'a été. Biso to annonce la bateau ba longwa na wenge ba annonce les marquis ba sangana ba betela biso logo mo producteur a tialar na e. Mais to moni faire azo initiative wana bonne volonté bimsa moni amise yango pour qu'il y a ça la œuvre bongo. C'est une bonne chose. Bravo l'artiste Ferrego là. C'est ça que nous voulons. Biso to lingite ba kosa leka. OK au petit concert pour impressionner ba tout cas que non obima une orchestre na yo. Ba mise ba zokina ba $100 ba $200 na poche. Non. Toi on a besoin en côté tandis que na année oyo. Toi on a trois grands événements. Toi on a le 27 novembre. Paris la Défense Arena. Toi on a production à faire obeta na casino na casino de Paris. Moi na casino de Paris et ça local là Eza loga na kin awa ba showbiz na biso po ba showbiz eza ba salle o biso to tikala na ngo ya munene sko casino de Paris za bongo sko Paris la Défense Arena eza loga stade des martyrs. On comprend? Toi on a événement ya bongo ndeto zo c'est la sortie sous net ba album toi on a 4 événements. Toi on a légende o ba tout ba la 40 chansons. Toi on a harmonie urbaine au fer à zobeto batu nyonso bazo zela. Toi sur la production au fer au wata yobeta na te au wata yobeta na Angola et na Lubumbashi wa memi Kisinjora. Mama na yo tikali obi yo tikali tenga boulot nga boulot nga boulot pena na senga pe ma permission te ba na ole la pega papa tilelo zo continuer et vous appelez l'une des raisons. Voilà. Merci beaucoup à tout cas na bandeko nyonso bazaki te akolanda biso to komi na suka Prince Bakali na bandeko nyonso balandi yo na ebité otyolo bana bango nini o ngana tunyo te o ezana katsa mutu na ya culture. Lewis Hamilton ou Michael Jackson, il y a ba automobile, il y a ba course automobile en tout cas a invité Didi Stone, tout le monde a posté na page na yo, ils ont plus de 25 millions d'abonnés na page Instagram et puis tout le monde a festival international de Cannes, Didi Stone a été invité, ils ont fierté à musique nabiso, ils ont fierté à mboka nabiso aussi également parce que comme on a moins ya musicien et zalaté allez kanaba place ya makasi wana place prestigieuse. Oba mise belé ba infi oba reva kaba le kame ba lekate mais Didi ale qui est sa fierté to retenir que Ferrego là a préparé dynastie a invité ba ningani ba musicien ba osalawana c'est une fierté to retenir héritier Watanabe Betana Lubumbashi avec tout son orchestre qui est la Timwata qui s'indore aussi a invité yangonde to ana besoin to ana besoin te que banti Valère ba le kaba finga la biso ba musicien to ana besoin na ngoli soit ambokete to ça la critique oza normal les plats à Èvre. Èvre se a critiqué et va permettre Moutou à se positionner prochainement à Sala Yango bien. Tu as besoin de miser au bâtiment na batou, on a dit DJ, on a fini la biso ba musicien, to boyi Yango. Merci na ya Marie-Hélène Linongi Mama, patronne ya MHLMB à Ozon à Londres Lelo, ya Marie-Hélène Linongi Mama. Merci na ma confiance, ya Jamal Moukouna papa social, papa confort made in London. Merci na ya Gauthier Mascol l'homme des grands événements. Merci na Dede Lucas Cashmani. Il y a Madame Mami, sa couple impeccable. Et puis Noche, Congolais, Français, Américain, triple nationalité. Merci à toi, Noche. Il y a Oli Pensé, les barres de fonds. Champion Adol Mokonza La Rochelle. Team Skabenge, la venue numéro 2 immeubles. Merci Nixon Boutique, la bière de Lix, la grande moisson, opérateur économique. Merci Monsieur le Président, représentant de Congolais, dans le continent Asie. Fou les Luki sous chinois noir, Monsieur le Président, fou les Luki sous chinois noir. Merci à toi, Moninga Bruno Lubika Mbongo ya propre. Merci également à Nixon Boutique et puis Dani Chan, le chinois congolais. Dani Chan, le jeune mort, dans chinois, dans la bon, on a la dynamique sociale. Dani Chan, le chinois congolais. Et puis DJ Bouchu, Obi et les mineurs. Les seuls DJ, où ils ont fingaraté. Azad crédible, DJ Bouchu Obi et les mineurs. Noko ya moto très crédible, merci à toi et merci na bato nyonso batali biso na Congo température avec Yemoko Wata héritier parce que la question na est la recadrer et plaisir à trop le kana plateau na merci. Merci beaucoup en tout cas na bandeko nyonso bazoti temps ya kolanda biso na Prince Bakali otomega pe ko solo na ye na bosolo na musique quant à moi héritier Ibula Mouyaka na bango nyonso na yebi ke bandeko baza tellement le groupe FG fan soutien monde nena ko lobakaka en tout cas objectif c'est ça billet à Casino de Paris et que ça la TikTok on a elenginde ko tout kende opération to sili sa billet à
Casino de Paris to pesa artiste Ferregola na musique ou robete la biso na Casino de Paris pour le 7 novembre événement ekoinda poto ekoningana parce que Casino de Paris la salle la plus prestigieuse de l'Europe bandeko bako sepela bako yoka miziki nenge Ferregola ko beta miziki o le bas déplique. Merci beaucoup na groupe FG Fan Soutien Monde au bazar monde entier au balingaka héritier Ibula Mouyaka na bango nyos en tout cas vous continuez toujours ko soutenir héritier Ibula Chérif Kachiko l'image de la terre Jean-Paul Binda Mastaki toujours plus beau en tout cas mamie Kenge Senga la Césarine la Gauloise en tout cas bandeko bazar tellement belle pourquoi pas Mokonza Mboka le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle Eza Makambo et le Kakamo Konza Mboka champion Wadol on est de cœur on est ensemble. Merci beaucoup à Drish, il a l'argent Azarana Makofi il s'appelle Adrisha Motomètre Bebazi Beba Tchafouin Omonango pourquoi pas na Mouzé na Sima Caméra. Merci beaucoup na Julia Florida maman na Jancy maman Bado je te salue j'étais avec Prince Bakali je crois Moni Mavechung Moutete la solo Hervé Boss elle na bossa na papier kofo business ambongo mutaletio na Turquie azate na kata Istanbul wana kende ko tika biloko no mbangu na agence na biso New Cargo Africa ya maman Ariette Lukalu papier kofo papa nabiso JP je te salue papa nabiso Isdor Silvangi ba obazara na Istanbul wana na katia New Cargo Africa donc nena lo baga souvent moi héritier Ibula. Je dis aussi merci beaucoup à notre réalisateur Hervé Bossitan peine faut sentir veut dire vraiment etolomo ya mobile et téléman nena lo baga souvent tomonani soki nzambe azongi nanote play Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température